papa Tshisekedi alobaka jour il dépêche que jouaka pouvoir mundu ke ko beta te makile ko tangati tant tozu pouvoir na biso makile tangama te mundu ke beta makati yo biyaka pe na nzela wana toko tangisa ka pe makile te mundu ke ko beta ka te remise et reprise ko sala calmement zonga na nzela élection ko ya na nzela ya coup d'état te po e ko simba te. Il faut que l'ongola politique y a que olongoli titulaire olongoli balongoli titulaire otiki adjoint yango nde ezoboma biso na ba François Beya oyo politique ko longola ba titulaire kotika ba adjoint yango nde ezoboma biso lelo François Beya sali nini asalaki déclaration na Rwanda awa CG Kabuya répondaka ye tolimbisa ye lelo a continuer sur na eloko soki esalamaki tolinga tozala wapi. Faut que buka bango nyoso ba François Beya na baza bato ba travailler na Kabila quelqu'un exemple généreux belé au ba travailler na Kabila baza toujours en fonction. Pourquoi tous souffrir parce que ba conseiller wala pouvoir na to bundela pona ba diaspora te biso pe ba congolais to participer pe na passe ya pouvoir wana il faut oyoka pe biso ezala te ke oyoka ka bango yo oboya koyoka biso wana ekosimba te. Merci, bonjour. C'est moi Gédéon Kanyinda, président du Parlement de Bouferbois. Na micro pour na yebisa bino na yebisa ba combattant tous ala éveillé pour na action oyo uti ko sala kalate o balinga ba monter coup d'état na chef de l'état ya mboka na biso chers combattants tous ala éveillé makasi bato peut perdre bazo ya ko distraire biso awa bazo ya ke to longola kabun to longola kabuya nzoka koto bazo sala makambo ebele oyo ezo salema awa tala na distraction na biso tant to kendaki o to longola kabunda to sala boy lelo makambo ezo komela biso mais soki ekomela ki biso elingi ezala ndenge nini ezama be to zala vigilant combattant to zala vigilant to zala soudé to tika distraction ya mutu FCC azoya na mbongo azopesa bino kete bo sala makelele du jour au jour eza bien te soki lelo ezaki ke to perda chef d'état to linga to tia makelele elingi ezala penza esengote pouvoir oyo to bundela pendant 37 ans ezali pana nguba te toko tikango dans 3 ans te toko kendango ti mokolo yeso akozonga tango tozozwa pouvoir il faut conserver pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Biso ba combattant nazo pesa bino conseil tozo ya lobby nazalaki awa nasalaki émission na moni quelques combattants baye o to longola kabuya to sala boy marche pona kabuya lobby na tongo ekozala boy mais biloko wana eza oyo biso tozo bundela te toza na problème munene problème eza ke to vanda kimia totala bakanga bato oyo baza cité na coup d'état oyo elinga kesala mawana soki bakangi bato wana toyoka penza ke basali bango nini soki ba bouger bango te biso toko banda to ebi banda na bango toko banda ko tambola po to effacer bango na terrain problème ya biso ezaki to tika ba distraction ebele biso tant to zaki na opposition to zaki na distraction ya boité tant pourquoi to koti na pouvoir to comment ça la distraction présent distraction komi makasi et komi ba comment ya ko manipuler biso to sala bo to tika biloko wana to zala éveiller to zala na sima chef de l'état pour mo continuer biso azaka chef de l'état to za mo continuer mususu te biloko oyo coup d'état oyo si linga ke salma aw mutu azala base ya coup d'état wana aza Joseph Kabila nazo rappeler bino bien na crash avion oyo salaki chef de l'état Kabila tikaki awa akendaki Afrique du Sud crash avion salamaki ndenge moko na oyo Kabila longo ake Afrique du Sud ake sala réunion ngana bengi nazana ndeko ngana za Afrique du Sud na bengi abi bazo mema ba ministre ba ancien ministre oyo bazaki na gouvernement ya Kabila bazo mema bango aza na espace munene oyo aza kuna azo sala na bango réunion ba bengi nga ba fongolinga babi ke biso IDPS to za la vigilant les seuls mutu oyo toko déclarer ko kende na ye aza Joseph Kabila eza oyo nyos tozo sala ba aventure oyo te oyo eza ba aventure ya pamba Joseph Kabila akende ye mutu azo seme ba désordre nyonso l'état que Joseph Kabila azaka na mboka oyo ba désordre kozala kaka il faut to yebisa chef de l'état à sentir penza que te
biso penda totomboki parce que babuzo banyoso ezosalama oyo ezakaka sima Kabila soki ake mboka oyo ekotikala kimia tokotia sumba kelele te. Le problème mususu on a zolobele ezala ba conseiller ya chef de l'État. Bomoni entourage oyo entourage na ye chef de l'État avec beaucoup de respect balayer. Il faut qu'on balaye batu nyonso baye pa na yo wana jusqu'à Kabila atika na batu te batu nyonso ba banda ko distraire Kabila nde baye mupanzi na yo. Ce n'est pas que yo oza sainté baye ko étudier yo mobimba na yo. Il faut être vigilant. Il faut qu'on bouka bango nyonso. Ba François Bayona baza bato ba travailler na Kabila. Hein? Quelqu'un exemple généreux belé o ba travailler na Kabila. Baza toujours en fonction. Pourquoi? Tozo senga yo o balaye. Kombola penda zo kombo o kombola cabinet na yo. O kombola na ba généraux o luka batu mususu toza na ba poli ba soda ebele bako jouer bako zala na place wana bazo travailler très bien. Mais pourquoi contenir kaka ba soda wana ce n'est pas bien. Hein? Tozo senga yo chef de l'État, tozo senga chef de l'État, ozala kimia, tozo senga vraiment effacer batu wana pour to vendre à l'aise. Fongola misu. Batu oyo ozala bango bazo aveugle yo. Bazo aveugle yo. Batu nyonso bazo ya na union sacrée wana kondima te ke bazo ya pona ko soutenir yo. Bazo ya po babuka yo. Mais biso toko sepela te. Parce que yo ozwa pena mboka oyo obwaki yango na maboko ya Nzambe otinda na maboko ya Nzambe, c'est-à-dire ata mutu aye na bilili na ye na makambo na ye nyonso ekosala eloko te. Biso toza derrière vous c'est ça oyo kaka biso parce que tango tolobaka awa tozolobango toza na kanda makasi parce que ceux qui to varier awa mutu akosimba biso ata ba position oyo batie wana bakosala biso eloko te. Mais tozosala po ke to conserver pouvoir na biso tinati pouvoir oyo totikala toboma mutu te tozongo na bik tokotika ngo pe na bik tokotikala koboma mutu te ke bobo te tozosenga au chef de l'État na respect nyonso olongola oyo efase penza okombola na cabinet na yo okombola quelques généraux okombola ba boshabo batu nyonso ba homme politique ba ye wana batindi bango na mission bango ba melana makilana Kabila ba ye po ba aveugle yo ba ye ba point faible na yo pour pas réussir yo. Bien on est toujours avertir yo, toujours fongola yo, aux à la vigilant. Aux à la vigilant chef de l'État. Nga za président parlement debout, na mesana nga koloba, na loba kanangai parce que biso tozaka derrière vous. Tozana mutu mususu ko soutenir té. Mais tant que soutenir yo, il faut aussi la action. Oh biso to ezopesa biso makasi ya toya, to telema na média to lobaka. Mais batwana tango bazo aveugle yo olingo sala ilo kwa bien bango bazoya bazo intergaler biso tozo sepelate yango nde koyoka kenza kete IDP sa tomboki ka pamba te baza maboma te po batomboka ka pamba te tozo tomboka avec raison parce que nanu tozui pouvoir tozana na 3 ans bitumbeza makasi ba utu ko sala attentat utu ko sala ma awa na loja nanu el sali ata 1 mois te oyo mususu utu ko ya finalement ezaneni mutu alaza à la base ya makambona c'est Joseph Kabila azakaka na posa azana na posa pouvoir ndenga atika pouvoir wana akanisa keke 6 mois okokende etango moni okete azaka motema moto azosololaka na batu wana basolaka na ye bazoya epa na yo bazo flatter yo mais tant ba kende kona bazo pesa bango position kete bosala dio boy de façon que tozo mutu wana mais tango biso toza na sima na yo bakozwa yo te mais yo chef de l'État fongola misu nettoyer tozana ba papa oyo ba travailler na Etienne Tshisekedi wa Mulumba awa batikala ko travailler te bakokota pe na cabinet na baza pe na ba idée bien ba banda ko pesa conseil mais tango tozo mona ke ezo simba te ba combattant bazwa na temps o effacer na wana tozo souffrir chef de l'État tozo senga vraiment tozo souffrir makasi tozo souffrir parce que ba conseiller wana pouvoir wana to bundela pona ba diaspora te biso pe ba congolais to participer pe na passe ya pouvoir wana il faut oyoka pe biso ezala te ke oyoka ka bango yo oboya koyoka biso wana ekosimba te po bango na biso to bunda bango ba bunda na ndenga libanda biso to bunda awa parce que na zozong sabino na nini ya Genève biso to déclarer awa chef d'état zong sa signature a retirer signature na ye ezaka bituma na biso to bunda biso to bunda il faut to mériter. Tozo tala nazo pesa licence moko toza na madesu na biso totie madesu na zungu il faut madesu wana ebela tulia
OK dans zamba OK bazu bakonyo tie opesi moto de façon que mabé swana ebela tolia tant mabé ezobela et comme que te bato balia te biloko wana eza bien te ba conseiller wana biso nyoso tozana ba idée ya kopesa ya kokota pe na ba cabinet wana to sololi to pesa idée mboka ke liboso eza te ke ka ba diaspora eza bien te bato wana bazomema na ba conseiller ya mabe. Il faut que l'ongola politique ya ke olongoli titulaire balongoli titulaire otiki adjoint yango nde ezoboma biso na ba François Beya oyo politique kolongola ba titulaire kotika ba adjoint yango nde ezoboma biso lelo François Beya sali nini asalaki déclaration na Rwanda awa CG Kabuya répondaka ye tolimbisa ye lelo a continuer sur na eloko soki salamaki tolinga tozala wapi eza vraiment il faut que zala éveiller soki muto asali likambo asali déjà mabe bolimbisi ezalaka te il faut kolongola mbala moko omoni penza kete azana idée mabe azambuma mabe faut tosani tolongola po aya ko bebisa mbamuma mususu wana yango nde tozo senga yo chef de l'état sala vigilant nettoyer cabinet na yo zo kombo okombola penza na ba généraux banda okota na pouvoir tosaka na Célestin Mbala asa chef d'état major batango fort basondola kutu équipe kete awa bakobukanga mais bozongisa bango ba secrétaire banani ba inspecteur nyoso wana eza kaka bango nde batanga ke bakonza mboka oyo te tozana bakonzi mususu oyo bako bizala place wana bako konza pe mboka baza pe na idéologie koleka batango fort koleka pe ya Mbala musense ba généraux nyoso baza triqué na makambo wana il faut que effacer bango tango zo effacer toze latine na 4e mois oyo bazolo yebisa biso ke remaniement wana eza musika chef de l'état soko lingo zo décision ko yebisa batu te kere o na 4e mois to ko sala remaniement te bango bavanda bayoka ka basutu kama moko makambo salami wana ekosala penza bien makasi mais soki bayoki penza kete na 4e mois bako sala remaniement mais ngana yebi ke naza mutu mabe naza na mabe oyo ngana sali na yebi penza ke nde basala remaniement na 4e mois ngape na kokindi bako luka rubrique mususu ya kosala ya ko appliquer yango nde nazo bakisa kaka ke nazo pesa bonjour na batu nyonso na bakombata nyonso tozala kinya tozala éveiller lisu likolo lisu totalela chef de l'état na bakonzi na ye makambo oyo ezosala biso. Ouais, comme on a eu dit que Kanyinda nazali combattant munene ya IDPS. Mwana mboka pour la station où ezali ko se passer na ndenge ozali koloba ke IDPS 10e mairie ekomi lokola Angola te 10e mairie IDPS ekoki kokoma lokola Angola te awa tozali na Congo awa tozali na mboka ya papa Tshisekedi tozali na mboka oyo Fachi Beton Fachi Mercure azali ko diriger tozali na Angola te nungu nyonso ezali koya bitumba nyonso ezali koya oyo c'est parce que bamoni déjà étoile oyo mokonzi mboka azali nango bamoni déjà vision oyo chef de l'état azali nango c'est pourquoi bazali ko bundisa mais pouvoir oyo tellement que ezali pouvoir ya Nzambe bako réussir yango ti ba coup d'état oyo bazali ko préparer na ba réunion bazali ko multiplier toujours oyo to yebité parce que oyo to yebi mais oyo to yebité oyo le kaka ezali ebelé mais bako ko avoir yété parce que azali na pouvoir ya Nzambe biso IDPS to sali 37 ans ya opposition tozwaka tozwi pouvoir na makile ya batutie tozwi pouvoir oyo na munduki te to se concentraka to sala ba lutte ebele pona tozwa pouvoir na nzela malamu na nzela ya élection to sali élection na biso crédible tozwi pouvoir na biso to sali ko conserver pouvoir na biso mais soki yo ozali na lolenge ya koyoko boto la biso pouvoir oyo to bundeli pendant 37 ans tozwi ba gaz ya ndenge na ndenge ba combattant ba kufa ba mususu ba bunga ba mona na kate yo yena idée ya kozwa pouvoir oyo na coup d'état mon cher ami esika ozali nazali koyebisa yo ozali komikosa
ozali komikosa pourquoi parce que okolala te na pouvoir wana okovanda te okosirkule te bakobetelelo bawawawawa te na balabala nazali koyebisa yo bien sûr oyo esalami oyo ezala mbala ya suka bomeka te tozali kokende na élection biso ozali makasi ya kose présenter na élection so ozali makasi obotola Tshisekedi pouvoir na élection Fati Mercure place nyonso tu mboma mabe ezali o esika bazali kotia ye azali kobima toujours pembe po asimbe munduki te asimbe makile ya bato te coup d'état na bino ekoéchoué ata bo multiplier yango fois 1000 ekoéchoué toujours boko réussir yango te c'est pourquoi nazali koyebisa bino ba oyo nyonso tu bazali cité na ba oyo bazali continuer toujours ko citer vraiment eza mawa ezali mawa pourquoi parce que entourage ezali pasi ezosala meme na mabe na kolobela yango parce que toyebaki te ke kaka bato wana nde bakoki kosala makambo ya boye ezali pasi parce que baprofitaki na sortie ya chef de l'état na Addis Abeba mpona kosala remise et reprise ya pouvoir oyo azalaki nango ya union africaine balobi keno soki azongi na mboka akozala lisusu na badéplacement vraiment te toprofite tobeta yango ntango azali libanda me bandeko na ngai ezali mawa trop ezali pasi me alakisi bino ke azali toujours béton alakisi bino toujours ke azali mwana mboka abundela mboka oyo abimaka na balabala azwi mpe bagaz bamilinga akobanga munduki te akobanga eloko moko te akiti toujours na rapport ya ndili osala Tshisekedi coup d'état ye asali coup d'état epa nani asali nani coup d'état asali nani coup d'état po yo kosala ye coup d'état te nazali kobenga bino so ozomibenga leader zonga na nzela ya élection so ozali na makasi ya kobattre Tshisekedi zonga na nzela ya élection tobunda na nzela ya élection so ozwi pouvoir na nzela ya élection tokosala mpe remise et reprise problème eza te akotikala na ye aza mwana mboka akocontinue toujours bafaire na ye makambo na ye mosusu idps ekotikala toujours idps mais na nzela oyo bino bolingo koyela kozwa pouvoir en tout cas bandeko na ngai nazali koyebisa bino bokeba population oyo idps azali nango pouvoir oyo ya Tshisekedi oyo peuple oyo ezali na nsima oyo ezali plus que un bombe pine wana etumbamaki lobi na butu lobi na limete awa ezali mpona kolakisa kanda ezali mpona kolakisa kanda mpo esika bato bavandi kimia ezali bino bolingi kopelisa moto yango wana nde tosali nanu démonstration mpona koyebisa bango ke bokeba sinon tokosala opération toyebi ndako biso toza idps tokosala opération toyebi ndako okovandele na pouvoir wana wapi parce que nde idps nde bacombattant baza boye jamais bakokende kotumbula mutu kaka na ndako na ye boye mai eninganaka pamba te papa nayebi so mai eninganaka pamba te idps yo so omoni combattant ake epa nani ake kobamba libanga so omoni babimi lobi batumbi pine c'est-à-dire likambo ezalaki tokebisi bango pouvoir ya Tshisekedi eza pouvoir ya Nzambe papa Tshisekedi alobaka jour idps ekozwaka pouvoir munduki ekobetaka te makile ekotanga te ntango tozwi pouvoir na biso makile etangama te munduki ebetamaka te yo ebiyaka mpe na nzela wana tokotangisaka mpe makile te munduki ekobetaka te remise et reprise ekosalama calmement zonga na nzela ya élection koya na nzela ya coup d'état te mpo ekosimba te policier azali wana mpona kobatela population na biloko na ye policier ntango akiti sur place esika combattant ezalaki te mpona koya kokanga combattant ou bien mpona koya kosala désordre ou bien kobwaka bagaz jamais policier ayaki mpona kosécuriser d'abord baoyo ya ye
mpona tobima na mabe te apekisa biso likambo eyaki mais esimbi te mais tozala toujours na patience tozala toujours na morale parce que tozalaki déjà na kanda ndeko na ngai kosala 37 ans ya opposition ezali mpa na nguba te tomoni bamosusu basali mpa meme 6 mois ya opposition bakimi mais biso tondimi kosala 37 ans ya opposition tokutani na bakuyu ya ndenge na ndenge. C'est pourquoi la police ayaki kaka mpona komettre quand même kimia kopesa biso conseil tondimaki conseil à la police nde omonaki topanzani tozongi na bandako. Merci beaucoup mwana mboka. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.